bosalaka ndenge nini po bandima bino na babokilo na bino Bamambangu. yebisa Fiston Malula soki technique mosusu ezali ya kosoutenir nga bosoutenir na pardon pena po lelo Charlie Malula koma erese na bolingo na ye aza mpe na bomengo mingi te aza mpe ka mwana mobola nayebi te donc naza sous l'espoir te natike l'espoir na nga soki eza mpa na bino ye ta Charlie Malula pena do ndenge nazawa soki atiki nga na kokufa pardon osala mo effort donc nga mutu nakomi suka na mobola donc na concours ya ba mobola ngai nde mutu na mene donc mama wana na yebiso fo mona ndenge Emilia nga sopela nga mai abengana nga donc alobi nga naza mwana mobola suka na pauvre Il petit. Nayoki, ok? Nayoki olobi trop. Mwana pauvre suka ngai. Nakosala. Allô? 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 Maman, bonjour papa. Bonjour. S'il vous plaît, je voulais parler un peu avec vous. Eliane de Kilis, s'il vous plaît. Nalingi na sola na papa na maman, ma sola famille. Sauf que se déplacer moké, on va dans la salle et on va appel. Merci. Papa, maman, nakanisi topotani mingi. On va le belé chaque jour à Onandako. On a des cambouilles à moi aussi. Oui, c'est bien. Le dengue vit dans la malam. Gaïpe n'a pas que le gâté vit dans Ebeba. Nayango n'a trouvé solution pour la kimia et kota na kati ya ndako. Bino bozala bien. Ça va chérie. Merci maman. Nayango solution oyo et vous sala ke ngape na zala kimia. Ngape na zala laisse et na sala makambo na zolinga na sala. Na trouvé une autre femme oyo ngai moko na sali choix ya malamu. Oyo ngamoko na moni na sepeli na ye. Pe azali choix na ngai pe to solo li na ye yende na kosepela na zala na ye yango nalingaki nayebisa bino bozala à l'aise maman surtout soki omoni kozala décidé papa surtout ndenge bolobaka vraiment nazali papi il faut correspondre na Kanga baninga na yo oyo mpe naza nani okomisi bato bajouer na yo okomisi bato bajouer na yo yo olingi basala o nini namona ye elie naza nani aza mobali elia aza mobali oh mon dieu calme-toi
Calme-toi. Papi, tu as trouvé ton choix. Tu as fait ton choix. Si j'ai bien compris. Oui, papa. Oui, papa. Eh bien, réponds à mes questions. Quel est le nom de ton choix? De la fille que tu as pu choisir toi-même. Quel est son nom? C'est la joie, papa. La joie. La joie, son nom. Oyo ozana ye na ndako. Aza mwasi te. Afandaka wapi? Pesa ngai adresse na ye exact. Sur Kassavubu, avenue Maringa, numéro 19. Maringa 19. C'est bien. Maringa 19. Maman. Mami, solola na mwana na yo, boyokana, bopona vi oyo, bolingi kutia na kati ya famille na ngai. Et c'est urgent. Merci. okoyebisa nga vérité papa nanga nani esika tovandaki ezalaki tata abokolaki tata na asa kufaki kai obombelanga likambo monene lokola nini papa aboti ngai mama ata aza mokuse ata aza monene ata aza molai aza papa na ngai tata na akufatika yo mwana moke olingai mpe oyeba makambo wana te mpo okomaki na papa oyo ya banda kobokola yo oyo anyokoma na yo banda mwana moke ti ndenge okomi na mobimo mama esi nakolaki okoka oyebisa ngai sikoyo boye toke wapi tokeki chasse pa papa aleki na bino papa aleki oyo babotama na tata na olibomo moko mama oza sure epa na ye pete un jour ekobima mpe boye kinasa mona bango te akoyamba nga na yo mpo oza makila na bango akobwaka nga te kotia susi mingi te kina aza na lipango na ye moko tokovanda bien okolisanga na mbula boye ekosala eloko te nzambe ye moko ayebi pasi na nga nani nayiba eloko moto te likambo na nga na nzambe na ngai toke tobima na presse tosoma sashe mpo totia saki oyo konyokola ngai mama na yo te mwana ngai makambo mosusu bayebisaka mwana mosusu oyo babombelaka mwana mama papa na okofatika yo mwana moke ozali na ntina moko te mpo nayebisa yo makambo wana mpo namonaki nakomaki na motu moko azosunga nga na yo yango wana nabombelaka yo komitungisa mingi te epa tozokende mpe eza kaka na yoka mama okoka oluka moye nyonso mpo oyebisanga kaka olinga osalelo te kasi ko moma oyebiselinga mama esalinga mpasi makasi papa aza kaka papa na ngai mama bisanga mama esi eleki nango tala ndenge tozonyokoma na mbula tokende toleka moya kozwa mutuka tozonga kishasa alaka oyebisa ngai mama fale mpo obombela ngai keke swa likambo yango ezalaki ndenge nini faleka oyebisa ngai papa abokolinga pakufi fe nayebaka meme ata papa na ngai anamona ta ye mama anamona ta ye mama anamona ye
Ah ouais, c'est bon. Hey, tu m'as dit? Voilà, on va traîner Marie, mais c'est. Ça te plaît, la soirée qui a vu la major Zolo. Mayaka. Il est parti dans Mayaka. Et bon, c'est que Mayaka, ah, voilà pour tout la sentiment de mission. Papa a dit. Ah bon? Ah, et bien, il soit à Mayaka, place où vous bonsoir, papa. S'il vous plaît, papa. Je voulais juste vous présenter la fille que je vous avais dit ce jour-là, qui est ma joie, Oyokai, la salle qui choix. Bonsoir, papa. La joie, bois noir. Non, on n'a pas parlé. Très bien. À sepeli na mwili na yo. Surtout Néo Lati. Oh là là. Ça va. Fais des places. Oui. Oya afandi kuna nani? Okay. Sawa.
père dès que cela n'a pas téléphone na téléphone là bien ti donc équipe complet en haut ça la makambo si ko to yo que mela yo le va bien au peut ça besoin de tenir c'est pour tout ça comme mission mission ezali simple na lingi bo éliminer mwana mwasi moko kombo na ye la joie mwana mwasi oyo alingi aseme trouble grave na kati ya famille na afandaka na avenue Maringa numéro 19 Maringa 19 kobosana te kombo na ye la joie nazwaki na photo na ye kati ya appareil awa okotala sabatantala la joie et ça Azouami déjà papa chef ouais regardez appareil parce que tu as photo image ah vous avez besoin d'image photo tikana donc biso to regarder appareil photo yeba ko accomplir mission bobanga eloko ata moko te mbongo ezali ouais moni ngai monke tina kota kopo na linga bavantir te na riskaka vie na nga pona sa musalo nga vana sala musala ona linga na mona mbongo même si ata jubeka yebi to sala ka bulo so mbongo za te to sala ngote to na posa to mona mbongo so mbongo za to sali mission tindi biso so mbongo za te to sala ngote avant to bima to sala mission na yo mbongo papa chef yo za mbongo ebele moni eloko tindi biso ezelo mo ya pamba te père to mi tindi so to na biso anje alors faut to sepela na mission oyo ngana jubek na kota ka pamba te une fois avec action minga le bezate au mona musana tu ekende kitoko jubek memena musika te zano na super telema papa talanga bien o musara batani rabi ta boma kakata kambala moko posoki mbwa sa poli matoi biloko mbwa ye alie banite se so totali bien mbwa le matokolo donc vedi awa tozana système buka na bate ya yo papa mission yo kotina bato monongo koti soki lo yenge kuna to samwisi donc retour tozo yango moni li kamokera lobi faut ozo makamuso tandela biso na mesa bon salaka no kitole kakaleka gai sikoyo nakopesa bino paquet ya bière Mama, nga kanga na ka batu bayaka. Nga kenda musika te aka. Mali atukina na boka likolo. Aba sa classe.
Ouais, ça va. Ok. Papa, au monde a la commune. Ah. Champagne. Champagne. Ok, c'est-à-dire ezali esengo ya mutu oyo lingaka. Papa, yo zali papa na ngai. Naza na rendez-vous na mwindo ya safu. Moi c'est kitoko. La joie. Azali nyonso po na ngai. Papa. Oui, ça dit $100. Juste au mais la fanton. Donc ce qui a y a traîné tes libanda. Balamoko à côté na carte moni champagne. Pourquoi tu es dit Kambouté? Bongo maman Iriani. Asadi nanda, ce que y a eu, ça ne m'a tête. Papa, ça ne dérange pas. Ça la onga na lobby. Hein? C'est l'ambiance! C'est l'ambiance! Papa li, ayeti. Namunier. Ok, ça va. Ngana kekuna rapidement. Yuko déplacer ti. Salaka ka awa. Peut-être quoi nzela mususu. Ok? Nga il aide nanga ya kuzonga yango. Yango na termine zobunga ma pona kende nanga. Non papa. Uza papa na kaya. Na kofuta journée na yo pour kaka osela ye. Hein? Accès $100 comme ça. On met la sucré. Ça va? Na vous aider. Na zo aider. Ata po sumbima na vandia.
Pande papa. Et pas de votre canal. Fallait que nous puissions. Mais non, mon porte quand même mondial la santé. Donc la tchèque a donné à tienne de tes boyaza musicate. Akoye. Oh non, la joie t'est. Aussi, nous m'avons suspecté. La joie t'est. Allez à la joie t'est. Mais la joie t'est. Et cause de la couille à orgasité. Maléa, on a raison, il faut m'obéir. Orgazi pas qu'on bête la joie kouana. Pour bon on y est banda où il a mon balouane. Il fallait s'envoyer un moto mususu Maléa. Kobo mamuninga. Nini? Pona nini? Pona nini? Ya makasi kobo mamuninga. La joie. Jésus. Papa. Papa, laisse-moi dire. Papi, c'est quoi? C'est quoi la clap? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, la joie. La joie. Non, ni m'intéresse. C'était la joie. Allez, courage. Mon fils, courage. La joie de Nania. La joie de Nania. La joie. La joie. Maman, mon retard, mon terre, ma vie. Non, mon retard, mon terre, ma vie. Courage, papi. Non, courage, papa. La joie, Nania. Non, courage. Papi, courage. Allez, fils. Papa, fils, la joie, fils. La joie. La joie de Nani. La joie de Nani. Ma chef, la joie de Nani. Ma famille là. Je vais m'exacter. Courage. Bien, papi, courage. Ouais, ça m'a dit. Courage, papi. Ah, Koufi. La joie. Chérie Nangaï. Otema Nangaï. Courage. Allez, papi. Papali. Pas de bêtises. Papali. Moi aussi, allez, courage, papi. Oh.
Sois calme, sois calme. Sois calme, Buffy. Sois calme. La joie n'a pas mon thème. Buffy, sois calme, sois calme, Buffy. Buffy. Makila. Semeki nangai. Mama Makila ye. Semeki ye. Semeki nangai ye Makila. Ah. Bongo oina. Mana na bino. Obusabi Bedivi. Bedivi ye. Mama nangai ye, mwana nangai. Bedivi. Mama yaka. Mwana yandi kuna ngai yamba ngai mama. Mama yaka. Inakanisi ndi kuna ngai. Mama. Mwana komi mwashi munene buyu. Bedivi. Mama yaka. Ndi kuna ngai. Mama vanda. Atulejeda na kama tile yiki. Mama, papa leki yeyo. Yenda la da botana ni babota batata ba ko babo. Yindi leki ya papa. Ye wana. Sasa zake. Mama, benda wo pembeni uvandira wa. Makila. Lukani zilo ya kutera ngai lelo. Yani você sabe que na série eu vou ensinar tu muito para ndenge wana. Yebinga na kenda kambuka na mubalo ya utako balanga sina duwa ya yana. Lero na kemi kuna na vandi kuna na tikala kumuta kuna te. Avana na zosala misala nanga ya bidanga. Nakuteka bakoni nanga nakutumba makala nanga. Malaji kuzo mubalo wana. Kapaso inazwake pa yana yango iko ilangali susukuni. Bado ne bado binazo ngakishasi. Yango nazani sikana kokende tena lubinazo kaka makila na bino nazonga na mwana fami. Ona ina mwana na yako tikila bi. Donc makila sokuna sosoli malamu oyo lubia wa. Mubado ya kamataki yosima yandi kuna ngai. Lobotini yete ayokukufa. Bandiku ya mubali wana babyanga niyo. Yango yene kisasa wa oya uvandira. Sebeki. Atana ipana kokende zate. Yaona ina mwana na vanda mikolo. So na zi place ko na ke. Ndako ko mwaka makile na yote ndake ndo telengana na wepa mususu.
nazongeli yo kaka kote wana nakendaki nabotaki na ngai te moye navanda na bango ezalaki te Makila nga nakukubwaka yo te pamba te ozalaki mwasi ya yaya oyo ngai lukula kuna bibasepeli na yo lisusu te parasi na ngai ya ngolo kasi ndako ezali moke ekukoka te ngai na yo na mwana tulalaka na kati ngai na okende kosenga epai ya patron na ngai na banda kulala kuna mpo nakendaka mosala nazongaka awa na puku odie na banda kuzonga na kusenga nasalaka na ntongo ti na butu soki eloko akudia imonani to nakamati mbongo na mosala na yawa natikeli bino bedife awa ezali epai ya muntu mosusu te ezali epai na yo epai ya teteleki na yo tata na yo butami ngai nalandi na nsima zala rese ezala tata omoni ye boye te me mona ya clavel ngai kamata ngai tata oyo buta yo ozali makila na ngai lopotisa biloko na ndako komisa naluka iloko mokolo dia Juste avec la fille. Qu'est-ce qu'il y a? Papi, nini kaka, vous avez souki miette vraiment. Tiens. Mais c'est quoi ça ici? Otiki moi comme ça, il y a faut que ça la moi à côté pour consoler. Donc ceux qui allaient voir la porte, on peut circuler dans le pango côté, autant le mouvement d'accord et bien qu'ils sont zatés. Yo ce qu'on va dans la cuisine, au coup fait na l'autre pour mettre mon collier na collier. On évite que mon atira ka yemo. C'est qu'on est gazole là-bas et c'est mon habit non. Bon on consoler était, bon on tala ka était, bon on surveiller était. Papi. Uzana mwasi na onanda ku briefing. Olingana bengo briefing pour sepela. Uzana mwasi na ndako zolilela pamba pamba vraiment. Mwasi wana za mwasi na yo Eliane. Mwasi kitoko toponela yo. Uzolela selo. Uzo sepela kila shwa wana. Yo ko kulinga kyango. Mwasi to bayela yazanya. Papi na ngai. Uko kolata mawa boye te pona fi wana. Après tout,
fiwa na zamwasi na yo te. Maman na yo nanga etundimaki yete, obali yete. Et alors, vous en a moi aussi, hein? Mon fils. Allez. Ce que ça a eu deux autres la beauté. Papa. C'est une connaissance qui passe, c'est tout. Elle est passée. C'est fini, chérie. Tu connais la papi. Hein? Sous les labos, Hélène, comment on est à l'aise? Hein? Ah, ici. Naturellement, vous dites, monsieur. Oui. Pardon, la dinga gina senga yo de Kambumoko. Kamune? Bon, kuna ibana ngai na yambi bapaya. Bapaya mi badi basadi bana basi. Ndako ya ngai izali muke iza munene te. Alors de moyen nga na bango to banda ulala ndako wana izate. Ya wana dinga gina senga. Soko kukundima na padashi nazunga kana ndako. Na sadi na tongo ti na ladi be awa na poko. Na ndako tando na kenda tadi bango nazunga. Mais c'est une bonne idée. Vous avez ça là, hein? On l'a lié, comme ça, il n'y aura pas de retard. Ok. Nina pwani. Sasa si pwani. Mama. Sio mbele kasi. Mama ngana mwana. Sio zose susi mama. Obela. Papa na osana kimya te. Ai mama. Uta susi pwani. Olela polani. Sasa la vida yo. Tata na kufatika yo bana mke. Lelo kana zongo kali susute. Nide ko sala dege didi. Mama, Belvi, mama, Belvi. Talilangai. Kubangira ngate. Itamba usala. Olela susute mama. Asa mweza likaka pona kana mukili. Bula na mwana kapasi na mwana kapasi. Pasi na kakambi na mukili. Mama, zada na kimia. Uyoki, zada na kimia nga na lubaki na yo lukulu tiki dossier ya mwana wani pana ngai nyosi kolega bien. Na betila ki masolo na yo. Na suppliquer yende ngu zadi na njitu na yo ndengi zadi di mwana bambani. Papa, on dirait qu'on expliquer bien te. On a besoin de briefer mon monanga. A mon ebele nzoto yo. Ebele kitoko darlinga nango. A okweya. Yo bete muke papa nangai. To mona na yebi mi sei to mona na. Na betele ye muke ngako tutatanda bambana. Bongo yezi ya ni garçon. Mama na lubi na yo zada na kimia. Ya bongisa kaka makambu na yo nemu sadaka wana. Usadia ngombangu. Nga mukuna yibi nazo parpare terrain. Na bandi lelo malembi medisolo na yo na beti nyosu na
iloko izanga kikaka na dessiner yo na mabele atala nzito na yo ndenge izali zala na confiance na ngai wifi fo ya muna ngai ndi na zali babuta buyi mama zunga na solola na ngai te zunga papa kasi kosola otema bwe mabe opesi kiti na vandi mpo aya muna nga te izala nano likambo ya kiti te nga nalobi ya dossier ne opesango epa na ngai nde mwana te sala nano nde mosadaka wana osali yango mbango nga nabongisi makambo te tele nano nyonso nga ndi na simbi yango talanga pande na zabo nde bana lati boyi mpenza okokolanga na nini ngai mama zala na bon tusirisiti kenda komsanga moko nayebi ndenge na osala kumona na talubi camarade Kishasa seke bino babetela bino masolo te nzambe eloko olekelo eza te eloni elekelo likambo okamo eza te eza na apprendre okoyeba ngo banda lelo ozwi na émotion te omoti ndenge na yebwe masolo ese evanda ndenge ese na poza masolo inutile mama kobeta su batu te nakebisi yo bayebi yo awa te omoni awa ngande munaza awa bajoso oyebisaki ete papa oyebisaki ete ngande munaza awa mama likambo nini awa bayebi ete ngane mwasa papi tala yaya jena papi te ngaloba nga botolanga eloko mosusu botolanga mutu mosusu yaya twana bashile bele oyebi yango bien botolanga libanda me papi na nga te papi te yana beti lisolo yo na mama bino bosolinga coup d'état mona betela misu na yo na yako defela ba ko defa mama pona yako delita ezati po na yako defela mama po yako betela nga tour na mbali na nga briefing ka sona ya parce que briefing fa alinga bagulo ko ngabo parce que na baguna yango alingi nga krakenga merci ici de mama ngani na zo silika lisuma kazi nena bakuna ko silika makazi kuta kanga na porte yo kanga ndenge na soluba nani lo yo kangai mama soko fongoli sisi monoko yo pa umoni nga pitata papa oyebi nga bien papa oyebi nga bien na mwa malamu me yo empori kanga nanu na lubia awa izali padash na nga ya musala camarade na nga ya salinga kude mbali na nga papa bon na mukushi mbali na nga na mukushi brifi adinga yote adinga pi yote odiero ya kuswala liboso ya lupango oyo lolongwa awa amvana kota na kama tadi kwangola lolongwa awa nakuta mutu awa te Darling, tu beba na toi camarade nanga. Ya. Wande onanga mwasi darling, tu beba na te pona mobali ya mbala koleka na ya. Pardon. Tout que l'homme mususu na papi te. Butu nanga. Bebe nanga. Oningo nanga. Ayana ko tike ka bnya pete boete. Nga masole se vale. Kano sabo na ke tike lo brifi. Oseni, elonya spécial on nzoto. Sia. Mama, kama kwa na yo na chaîne. Toi kwa na yo oyo, kama na chaîne. Nena eko beta li solo na sali mabe. Toza famille, na yo beta li solo mama na ngai na sali mabe. Mbwa na yo oyo, il faut zoe mama okanga na chaîne. Atikela nga papi, na papi te mama. Okazi, oyo bebele na ebisio, na kebise ko kuna. Na ya bisa yo. Ebele loko tie. Ebele ko linga mbana nga. Ebele ko linga nga papi. Loko. Malembe. Ta mama na obita. Eza ba biso na obita eno kwa mama. Na ebisa ki mwasi o azoluka rase eloko moko boya lobaka mingi te.
Mama yo benga ye mbwa. Mama na ngai. Oza mama na ngai mama. Mama rondi mbwa oya telemi liboso na ngai ke olingela mbali na ngai. Na sema bene na obeta lisolo. Oza langage non. Kanga kata. Kanda na oya lisolo. La suite encore. Oui fait combien ngazi? Ano na biso. Combien mama to lingala kala. Okosi brifi. Brifi comment dire tika kingana. Na côté pas brifi. Ngana papa brifi to solo li. Papa brifi ça promettre ngana obala moi. Ngana solo de la brifi. Yo solo papa na ngana solo na mobali na nga. Brifi to mona na ngana ide. Je vais rater. Ba bisa kaote. Ba bisa kaote. So ça qui nduma mama na yo. Na ngana ko classer yo. Na ngana ko classer ngana sola. Ngana fa mwana sola mama na ngate yo mama. Yo mama. So ça qui ndumba na yo. Ot mobali na yo akima yo. Mobali no akenda bala kutende na ngate mama. Na ngai zo finga oyo wa. Mama nazo finga otembe mama. Mama oyo zo sakani mama oyo wa. Mama nazo sakana otembe mama oyo azali responsable. Mama oyo abota mwana kitoko lokola Darling. Yo mama na yo yebi nani kobota te premièrement bota ma prématuré. Deuxièmement tant nazo mona na kukango na kata liboko boy na fini yo. Mwana yebisaka ote. Darling akobeta yo yeboza wana. Akoza na munene meso tango. Mibali balinga kanga batika kaye mama. Mibali balinga kanga ntoto mikyo batika kaye. Ntoto bali na ngasa ngakuleta. Ntoto ezalo kwa. Nala mbetu. Okoti na fu obakota. Ntoto ezalo kwa mutala kaya mbetu. Omigangi nzoto. Bima. Ata yo mama oya ndumba lokola mwana. Bima. Na opesi bino rapport. Mwana atikela nga papi. Na zo bima. Na kwa malonge za to lengela. Atikela nga papi. Na papi to kobomana. Na papi to kobomana. Nazola ba bimo. Balinga comme je m'en fous. Yasa mama ndumba. Atikela nga papi. Tikela nga papi na beto orgasme. Na ok. Metika papi na papi to kobomana. Abongi na ngaba na mama ndumba na papi to kobomana. Mama na be ndumba. Ayeba na ngataza mineur comme azère. Akola na kati. Nenga za wana pe akopa alukia tata mwa mkoba kosi ya zana. Okay, 33 zelali wa. Na nzoto makasa na bufa ko elo nani. Ngale sina to lingani. Kolemba te. Kolemba te. Omulu oza bitumba. Tika matiti yo kapasi biso to zalo kwa mama titi bino lokwa banjo. Bunda tina suka mobali wana kozala ya yo. Libala o simba makalo kola drapeau. Bendele za libala o bawela kabo. Soki olobi lelo lalisi miso. Mwana mwasi wana bakobenga ye madame Brifi. Et puis mwana mwasi oya za lokola mwana popi. Et puis mwana popi o bateka ka 100 francs. Ata na poa. Ayi ko manke mama na yo. Mama lalisa etombe. Ok. Na prouver ye ngana Brifi to bala na ye déjà raté. Nous fait ko lingete ba gwabo. Ana gwabo Brifi te. C'est que préfère pas à sans goût, à ça n'a pas goûté. Moi, c'est venu représenter les boss à client, il y a un grand messier que voilà ma femme. Nini ozuza dipoma boyisa babondeni. Nini baba. Nini ko loba kasi problème mo za nini? Hein? Mama nanga mona salon oyo. Eza problème ni ngaka expliquer ngate ma chérie. Loba ko ma chérie. Papi asanya kufi. Expliquer. Comment vous allez papi asanya boyo? C'est loba qui? Petit ça la mrai mama. Nani? Mama waliera na papi. Ukuti nani yebsanga? Là tu t'en vas pourquoi la caro a orgasi. Expliquez problème eza nini? Ah. Darling ala beti ni solo Darling a konta ki kolingela mbali la papi na ngai mama. Na lobi malembe na vandana.
bakamata kishasa oyo explique nga na problème yango eza nini yo na darlinga darlinga oyo azwi papi yango na ndenge makambo Maman n'a crié papa puis demanda à mesa na okende pa papi chaque jour nakuta mama camarade oyo ngai yebaki kotante mobali na nga mama obeti la camarade oyo sur le point yebite biso basi tolingana te toza bandeko boni bo ayaka bino awa naope bisoti sala suki makambo te binte bozokota kotanga nalobi esili bofanda kuna sila boni kuni debudebu yaya tika makambo eza waka me oyeba okazidi oyaka wape okutaka siko problème eza eza nini ngondani ndeko nanga mwasi garçon moko aza mwana motombongo ebele garçon yango soki papi bifindi bango balobaka garçon babalela mwasi moko boye na famille napala ya mama na ye alingani mwasi yango te siko te maza héritier ya tata na bango bango siko bakenda kobeta garçon batour ebele ebele abeta siko moninga na ye lisolo ye ake kuna ake kotapi moninga na ye pa ye kotante chance na ye pa papi wana nazoyelaka matanga o moninga na togatanaka bilamba yebe akebeta to kake pa papi po papi wana Yaya, yo mon nzamba sali o mi pesi ke na la femme de nuit. Eza mari de nuit na ngai. Oni ko tula boko yaya. Ozo mi tala te. Ino mo peki tsi ba go basanda na no vando tala na ba na. Le ko ko bana leki note. Na mama na ba bi ko no suka ni ne bino te muto ni ne bino te mo ni bino te maze no mo ni nyango boy. Oni ko tula boko. Yo ni ba teke na mo ni ngoto na libala. Mo ba ne mta yaka vers mwasi. Biso to basi wa sukali yo bien ngote. Ni ba ba fumi ba na sukali. Donc yo longo na yo sukali donc comme no fumi ndo ko na mobali. Ah na linga busoba bo etele. Yo ko na leki no ndingo na. Na zo ba ya yo ko ma mi spa bisa busoba. So na na chifle yo. Mama ngwa ngwa ni yebi yo. Ma mi spa to ko fa famille ole la beauté mais na kama mbali o kuta yebi yo to zo tangisa ngwa zo bisa busoba bo. Eza ni. Pa mi lo ka sumu tazo na moto. Nyozo ka tata na za na mbongo. Tata linga. Ndo zo respire mo ibite. Mama ni yi. Mama papa mama. Ba ndumba ndako ba koma ne. Fais attention. Tu veux le mama omoni nga mpona papi nga na darling tokobomana atikela nga papi nga na encourage nga na koboma